na yo petola makolo na makila na yo nkolo na nga naleli nkolo epai na yo na mabe nasalaki epai na yo limbisanga nkolo na makila na yo petolanga nkolo na makila na yo nkolo na nga Yawe naluki ekimero na yo tika ete na yo kasolite na boyengebele na yo petolanga na boyengebele na yo limbisanga Nzambe nanga Yawe naluki ekimero na yo tika ete na yo kasolite na boyengebele na yo petolanga na boyengebele na yo limbisanga Nzambe nanga na mokili oyo mosusu ajali te soki yo te nkolo nani mosusu akosunganga na mokili oyo akopesanga omoibwase nazalaki na mokili lobiko nazwi te nandimeli Yesu apesi ngai bomoi nandimeli Yesu apesi ngai bomoi baseko nazongisi matondi nkolo nanga yoka 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 malukolo nanga bisanga nikokolo nanga nazongisi matondi nkolo nanga yoka 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 malukolo nanga bisanga nikokolo Yawe mojalisi ya likolo mpena se Yawe mozalisi ya likolo mpena se Yawe mozalisi ya likolo mpena se nazongisi matondi nkolo nanga yoka 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 malukolo nanga esanga biko nkolo nanga nazongisi matondi nkolo nanga yoka 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 malukolo nanga esanga biko nkolo nanga
nazongisi matondi nkolo nanga. Yoka 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 ngolu nkolo nanga. Pesa ngai tiko nkolo nanga. Nazongisi matondi nkolo nanga. Yoka 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 ngolu nkolo nanga. Pesa ngai tiko nkolo nanga. Nazongisi matondi nkolo nanga. Yoka 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 ngolu nkolo nanga. Pesa ngai tiko nkolo nanga. Nazongisi matondi nkolo nanga. Yoka 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 ngolu nkolo nanga. Pesa ngai tiko nkolo nanga. Et si demain c'était la fin du monde, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, le verset 12. La fin du monde, prophétisée par les Mayas, a certainement fait beaucoup de bruit pour rien, comme nous nous en rendrons compte dès demain. Pourtant, cela nous invite quand même à réfléchir sur la brièveté de notre vie. Nous sommes juste des passages ici-bas. La Bible dit clairement à ce sujet. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La Bible dresse un tableau clair. Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain, fin du monde ou pas. Cela me rappelle la parabole de cet homme dont parle Jésus-Christ et qui se disait en lui-même, « Mon âme, tu as des biens en réserve pour plusieurs années. » Il avait fait d'abondantes récoltes et il s'imaginait en profiter longtemps. Mais il ne savait pas que son âme allait lui être redemandée cette nuit-là. Il ne verrait même pas le lendemain, fin du monde ou pas. Luc 5, le verset 19 et 20. Demain ne nous appartient pas. Cependant, le désir de Dieu n'est pas que nous vivions dans la crainte de la mort ou dans la peur de la fin du monde. Bien au contraire, Dieu souhaite notre bonheur pour notre vie ici-bas et aussi notre sécurité éternelle. Il déclare, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Ésaïe 55, le verset 2. Votre âme a besoin de Dieu, de sa présence, de sa vie, de son amour et de sa parole. Elle ne se nourrit pas d'argent ou de richesses matérielles, mais de ce qui vient de lui.
Vous êtes une âme vivante et cette âme a besoin de Jésus aujourd'hui. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, le verset 25. Voilà une formidable espérance. Fin du monde ou pas. Croire en Jésus aujourd'hui, c'est l'assurance pour vous d'être sauvés et de vivre après la mort. Rassurez-vous, demain, ça ne sera pas la fin du monde, mais notre vie ici-bas se terminera un jour. Et il est important d'être prêt à rencontrer Dieu. Êtes-vous prêts? Une prière pour aujourd'hui. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est tout troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Quitte le roi de ce jour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit m'a couché béni mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tout ce qui me persécute le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Car l'Éternel attend l'avant de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante et reculent soudain couverts de honte. Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui vient. Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui vient. Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est qui vient. Éternel Dieu, Père Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Ô Seigneur Jésus-Christ, je ne suis que de passage sur terre. Je désire mieux te connaître ici-bas et vivre éternellement avec toi. Enseigne-moi à bien compter mes jours, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es bon, tu es merveilleux, Papa. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour. Mon Dieu, mon roi, je viens auprès de toi te bénir et te dire encore merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Nous croyons, Seigneur, que toi, Jésus-Christ, unique venu dans ce monde pour détruire toute l'humanité pécheresse, pour sauver tous les âmes et pour détruire les œuvres du diable. Nous confessons que Dieu, notre Dieu, est le Dieu unique, un Dieu infiniment grand, infiniment puissant et redoutable, un Dieu qui domine toutes les forces spirituelles qui existent dans ce lieu, sur terre et sous la terre. Seigneur, sois béni, sois loué. Amen. Tika kombo na yo ekumisama nakozongisa matondi monene zomi na kombo ya mwana na yo Yawe mozalisi ya likolo na se tika kombo na yo ekumisama nakozongisa matondi monene zomi na kombo ya mwana na yo oyo kelanga salisanga namona solo nkembo na yo oyo kelanga salisanga namona solo nkembo na yo
nyonso na maboko na yo kotikete mpata telengana yo bateli biso banda ntongo kinongonga oyo kumisama mabota nyonso na maboko na yo kotikete mpata telengana yo bateli biso banda ntongo kinongonga oyo kumisama oyo kelanga salisanga namona solo nkembo na yo oyo kelanga salisanga namona solo nkembo na yo. Biso banda ntongo kilongonga oyo kumisama tika kombo na yo ekumisama tika kombo na yo esanzolama yo bateli biso banda ntongo kilongonga oyo kumisama kombo na yo ekumisama tika kombo na yo esanzolama oyo kelanga salisanga namona solo nkembo na yo oyo kelanga salisanga namona solo nkembo na yo. Papa na lola oyembela yawe na biso na likolo papa na lola yembela yawe ngambe na biso na likolo papa na lola sanzola yawe papa na lola mojalisi ya likolo na se sanzola yawe papa na lola mojalisi ya likolo na se wakati na biso tikato kumisa yawe sali abika wakati na biso tikato kumisa yawe